libota bana na nzambe nzambe apambola biso koleka po te tolingi koyoka lisusu maloba na ye na thème na biso oyo toza nango femme que ta lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Sous thème na biso tozolobela c'est la patience. Tawuti kotanga Galates 5 le verset 22, Jacques 1 19. Bongo tolingi toyeba nini oyo nzambe abombeli biso tobondeli. Éternel notre Dieu, nous te disons encore merci pour ces moments favorables que tu veux encore nous parler. Père, souviens-toi de ta parole. Tu me dis, mon peuple sera enseigné par moi-même. Seigneur, que Belinda puisse disparaître. C'est pas à Belinda d'enseigner. C'est pas à Belinda de prêcher ta parole. Mais c'est à ton Esprit Saint de faire son travail dans sa vie. Que Belinda puisse disparaître. Que Belinda ne puisse pas parler. D'ailleurs, elle ne sait même pas parler. Si ce n'est que le Saint-Esprit qui peut parler à sa place. C'est pourquoi ta parole me dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Très cher Saint-Esprit, parle-nous encore. Que cette parole délivre la vie d'une personne. Que cette parole puisse sauver quelqu'un. Que cette parole puisse apporter un plus dans la vie de mon frère, ma soeur, qui va écouter cette prédication. Béni sois-tu aujourd'hui et jamais. Très cher Saint-Esprit, j'ai confiance en toi. Fais ton œuvre dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ibota la bana na nzambe, nzambe apambola biso, nzambe aza malamu. Totali na livre ya Galates, balobi na biso, patience eza parmi ba fruits de l'esprit. Na livre ya Jacques 1:19, wana eza Paul azoko exhorter alobi na bango, sachez mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, là à parler, là à se mettre en colère. Mais bien aimé, la patience d'abord c'est quoi? La patience c'est quoi? Bien aimé, la patience est tout simplement kozala na persévérance. La patience est parmi ma qualité. Patience est parmi ma fruit de l'esprit. Mais bien aimé, la patience est eloko oyo mutu azalaka nango pona koyeba na kozelela attente moko boye. En attendant eya ozozelela eloko moko, moment oyo okozelela wana eza moment moko ya patience. Eza moment oyo ya attente ya kozela. Bandeko, nalingi tobeta lisolo kati na Bible ya couple moko boye baumelaki na kozelela likambo. Bongo couple wana le bazozelela likambo nini esalemaki na kati pona tobeta bien lisolo na biso na likambo oyo etali patience. Bien aimé, na livre Genèse, na verset 21,
soki totangi banda na 1 tina 21 tokomona kuna bazobetela biso lisolo me na kosepela totanga ne fils que 2 versets po totanga nyonso tu te. Genèse 21 tobandi na 1 ti na 3 mais tokoki kocontinue ti na 21 l'histoire yango eza tellement molai mais bokolanda nde nazo explike. Bible elobi l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devait enceinte et elle enfantant un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Parole du Seigneur. Bien-aimé, abazobetela biso lisolo ya Sarah avant abota. Bible elobi Nzambe a ses souvenirs. Mais bien le couple oyo Sarah azwaki zemi na âge ya double ménopause. Maintenant likambo ya patience. Mama oyo azalaki na patience te. Pona aya kobota. Mama Sarah amoni zemi ezoya te. Ti akomi na ménopause. Zemi eyete na mekana kobatela kondima mama Sarah azeli atala nonata alobi ménopause na 45 selon la médecine. Naboti te. Bongo tina 90 bandeko ata bino moko. Tomi chana esika ya mama oyo ba mama. Tina 90 bobetela eli solo ya kobota. Atali lokola mabota ezo yate. Nzambe alakaki biso mwana. D'ailleurs, abengi Abraham père de la multitude. Père de la nation. Bien-aimé, mutu o azana elaka, bilaka Nzambe epolaka te. Ti ekokokisama bongo mama o Sara eloko nini asalaki. Place ezovanda lisolo na biso. Mama Sara bi mobali nanga. Omoni nga ndenge age pusani. Nakomi kutu na double ménopause. Nakokoka nanga kobota te. Tala, zona yo servante nanga ye. Agar bima na ye. Ye na omona mai na makila ezana. Biloko nzote ye sala. Ye akobota na ye facilement. Sarah. Obosani bilaka Nzambe apesaki yo. Mama, ezana ba mame bele ti mikola lelo. Bazoko se comporter neti Sarah. Otali. Mobali na yo musali zate. Mama yo pe olingi mokili esanti ke wi ngane na bala. Kabelo tina mukongo. Yaya, biloko nyonso kobima ozuwango mobali na yanga vi ona okoka te. Opropose mobali kota na loge. Mama, proposition nini opesi na mobali na yo? Mama, ozotinda bana na yo basala nini? Ma sœur, otali age epusani mobali nyonso komona na aya basengi yo njoto opesi. Pona nini? Otali ke age epusani. Frère, ozoluka musala d'ailleurs yokutu combien de demandes. Ba société boni oyo o déposer au compte ici ba demande. Ozomona ke ozozwa suite te. Okomi ko raisonner njela mukuse. Na kota loge eloko oyango Sara asalaki. Amole ezo umela. Nana kokokana ngai kozela te. Tika na proposer mobali nga akende kobota na Agar. Abraham pe na bolingo ya mwasi na ye ba mama. Toza na patience.
Ba mama, tozala te ba oto kotinda mibali na biso na kosumuka, na kobima libanda, na kosala o bakanaki te. FP, ye kaka moto amemelaki mobali na ye lisolo balia mbuma. Sara lisusu, ye kaka azomemela mobali na ye lisolo ya kobima na mwasi. Yeya, tozala ba mama ote tokotinda mibali na biso bakende kosala mabe. Na banzela mabe, tozala te ba mama oyo, mwana, omoni leko tolete. Ozo mwasi kitoko. Bima nono papa kingani. Pufike tozwa mama. Nini oyo ozo pesa bipai oyo ovandi. Tangu yo omoni ezo simate oyo bisaka mobali na yo nini. Bana na yo nini. Tope papa tangu omoni musala ezo yate. Yango yo kutu ba titre ingénieur, docteur, kingani. Mais musala ezate okomi ko raisonner nini. Olingi osala nini. Ma proposition nini ekomi ko matériel na motema. Sarah a proposé mobali na ye abima na Agar. Mobali na ye ake abimi na Agar. Bandeko, ce qui totangi na verset 8 tina sekuna tokomona oyo elekaki mpona Agar. Bandeko likolo kozanga patience. Sarah amoni ke efili ake ko proposer mobali na ye abima na mwana musala na ye mpona nini bazwa mwana. Abraham pe akei asali nini baboti. Mais bien aimé, tozo komona suite ya impatience oyo ememaka. Abraham se patienta et donna naissance à Ismaël de sa propre chair, mes bien-aimés. Oh, Ismaël, oh, abotomaki, cela créa ainsi des problèmes qui perdurent encore jusqu'aujourd'hui. Mes bien-aimés, pour la nini, basempatientaki, mwasi atindaki akende. Lokola mabota ezalaki koya te. Mais bien aimé, nini oyo komomata yo na motu na motema. Lokola omoni ezoya te. Lokola omoni ezokoma te, problème nini oyo oza nango. Oyo yo omoni ke ezosimba te. Okomi kosilimite. Okomi kozanga patience. Bandeko, la patience n'a pas de limite. Mutu o aza patient adutaka te. Yaya, okotisi baduti pourquoi? Tomoni Nzambe ayebanaki ko se souvenir na Sarah pour la promesse oyo yapesaki. Mais par contre, Sarah déjà a trouvé que ma solution na ndenge na ye. Yaya kozala pressé te na ko trouver solution na ndenge na yo. Naki bo moto. Yaya ko commettre ma erreur grave. Zala na patience.